Lisolo Nabiso, Tozo continue, voilà, na troisième épisode de Tolanda. Toujours na Katia Didier Parfait Studio. Lisolo Nabiso, affection ba pesi na aveugle, troisième partie. Oh, lokola bato bazoka ba chance na vie. Ezalaki chance tolo bakaka. Mwana mwasi akufa miso Maureen. Voilà lelo a se retrouver na bisika moko ya malamu yena libota na ye. Ah, toyebi pe awa likambo esalemi. Ndeko ya mbimo paya. Leki ya mwasi abandi kotia bazuwa na yebi te. Abandi kotuna ye kaka. Maureen azosala nini? Tela ndako bapesi bango bavanda. Tela ba condition ya malamu koleka. Azaki kosala nini? Azako bongisa ndako. Et c'est reparti, voilà Tobandi Bongo, troisième épisode. Ah, ndeko zela te. Nabisayo. Ndako yo kitoko. Tala. Sala. So ça na miso ko tala ndoli ngako vivre place tozali. Il y a solo prière nanga un jour na tala na mona ba réalité ndengo lobaka. Nani wana? Mama na bango. Justin. Baromi baye bako sola. Ambiance kitoko. En tout cas, batu pensa ba mesani mbangu. Ba mesani ndetika ka baye bana bandakala. Ah, webi na mboka ko na tala kindenge en tout cas bozaka drôle na mboka na bino. Boyebo yamba batu pensa. Webi ke directeur école wana to mwana ki wana. Oyesaka masolo moko kaka po ti ambiance. So irrelevant. Bango nyonso bazotala ndenge mwana mobala se retrouver na libota na bango. Webi le plus important, maman, ondimi oyati awa, ondimi lingamba loyo. En tout cas, na sepeli penza. Yonde mwana nga na opesa merci. Parce que na mukili oyo mibali baza na mutema ya boye baza boni. Muto yebino te mbala mao kaka odeside osunga muto ango. Tala ndengo okusunga mwana ngai Maureen. Nangolu na Nzambe misu na ye etala susu emona. Nzamba pambola yo penza. Merci, en tout cas merci mingi. Webini ko silikate. Omoni biso bato mboka. To viva ba makamna mususu na bino bato a ville. Na yebi na masolo makambo na yoka kesala makana ville. Ba kuluna enlèvement ba basasi. Tela yango na biso to yebi yote. Yango lobai ke no mwana nga mwasi akoya ko ba traitement tela kaka na saki na ba doute belé. Yo me remettre na place na ngai. Bon, yo yebi bien na ville awa soki mutaye akosi enlever mwana nga. Mwana kei. Na futa mbongo boni na bino musala bilanga nanga. Na futa mbongo soki ba enlever mwana nga. Comprendre nga ka mwana Nzamba pambola yo. Let us pray. Ça va to sambela nanu to bondela Nzambe. Parce que tu fais les bottes à mobimba. Voilà moi la mobile au Justin abani ko bongisa nyonso pona libota. Justin sembla pona biso. Yonde sala prière. Okay, let's close our eyes. Tokanga miso. To sambela. Bandeko tala mwana mobile alinga beta prière moko ndeti kuta mesana te. Papa na biso mokonzi bakonzi merci au sangisi biso nyonso ensemble lelo awa And this family that you have brought here, merci pour la libota oyo memi awa nyonso oyo toyeli awa pour la libota oyo kokisama we also pray that ozo sambela lisusu ke Maureen gets to redeem Maureen miso na ekomona miso ekofongwa mekotala amen. Wana libondeli ya moto penza mesana na losambo te. Awa to mon hôpital. Ndenga prometaki babandi pe ko so ba soin po ba tala nini eza na miso wana. Madame, na sali ba test na ndenge na yebi na expérience na ngai. Mais I'm afraid. Nabi Sabino nazobanga, c'est trop tard. C'est déjà trop tard. I doubt if there is anything that can be done Et le constat ma pour la liste où ils a sauté. En tout cas, moyen té. Docteur Kolobabo était ko pardon. Toi mon sika na mboka la biso vraiment. Tu es à la solution pour moi na nga moi c'est abamona. Na bondeli pardon.
docteur sala na ndenge ikoki na kombo na Nzambe. Kobondelanga te mama. There is nothing else. Eloko moko te na kosala pona la kaoyo. In fact, À vrai dire, I'm willing to make some refund. en tout cas, il faut que nous soyons sabino bambongo soki na koki ko sala logo te. Pardon docteur, c'est loko pardon. Moi nanga mona kaka. Nabi mama ko le te. Nabi na prometa ki na kosala nyonso. Et sili na note mama, ko banga te. En tout cas, ce que c'est na lukata contact na docteur mosusa utapoto akoya na kobengisa yi aya aswani mwana yo. Babandi kolela. Oh Morina komona te. Munganga lobi c'est trop tard. Ah que faire? Maman Vandia so raisonné. Motema pasi. Mwana mobali abato atie bambongo na ye. A se décider asala nyonso po mwana oya mwasi Morine atala misu na ye emona. Voilà jusque là pamba kaka. Alobi I'll continue to ngai believe in na ko continuer kondimela Nzambe. Nayebi ke eloko ezali ko sala. I know that Nayebi ke darkness molili can never overshadow light. ekoki jamais kofinika lumière. I know that Jamais nayebi lumière ekozonga sima te devant ténèbres. my daughter Nayebi mwana nga mwasi definitely see. suka nango akomona misu na ye mpe kotala. Mama kondima ebele mpenza afukami mpo asambela Nzambe. Nzambe ba miracle ayebi Nzambe aza capable. Father Lord, O Nzambe tata my child, tala mwana na ngai infirmity, abotama na kokufa miso boye te. Nayebi because you are the God that I serve, ozali Nzambe oyo nga nasalelaka. she will definitely see. Na ndimi ke akomona suka nango kaka komona You will breathe a new life into ko her mema eyes, bomo ya sika and she na will miso na ye. Miso na ye kofongwama mpe kotala. Nzamba bikamwa sala eloko. Nzamba bikamwa. Tomoni mwana mwasi alati kitoko na nani na Justin. Bafandi Justin lobi za na kimia mama na nga akomona yo. Na betela ke lisolo. Mais tu es commis déjà. Tout va bien. C'est quand même tu es awa non? Ah donc baye na lopango ina famille ya Justin. Yepe mwana mobali ya sengo aye na ina ndako na bango. Eh aye. Oh bonjour à vous, bonjour. How are you? Ah maman. Bonjour, ça va? Ça va bien. Bonjour maman. Oh bonjour. Ah na sepeli komona yo po ba betelenga masona yo mingi. OK, c'est vrai. Wow. Oh, natali mosi penza kitoko ya mwana mobali oyo. Wana miso. You had good taste. Ndeni vraiment yo. Okoza na kude ya boy. Na sepeli komona yo mama. Ngape na sepeli komona yo. Mais lisoro balobela kinga mena kama na moni na miso na ngo za kitoko boye. Yaka oh mwana na ngai yaka na yamba yo. Alors s'il te plaît bébé. Tanga so benga ye pa so ya. Azo tala te, azo mona te. Azo yete, azo yebate. Aza wapi yo? Nsoka nde miso kokufa so yebate mutazo benga za wapi. Maman comprendre. Moto ngo ba présenter akufa miso. Maman comprendre aveugle nde ba yele na ndako. Et Maureen aza na choix te. Nsoka mama zo boya déjà ba position kuti makambo. Nsoka kangi lino. Kaka yenda kangi kanda na kali na likola mesa. Asili na apeti. Na ebite na sa mutema mama zo loba nini ya? Na tango wana bango baza kolia, mopaya paza kolia.
Yes, you. Oui, what's your name again? kombo na kutu nani? My name is Maureen. Kombo na ngai Maureen mama. Maureen. So, Alors, how did you ndenge nini Get blind. ndenge nini okomaki aveugle? Mama lingo tu na sio nakomaki aveugle comment? Mama na nga lobaki. Ezalaki nango na âge ya 9 mois. Eloko mo eselemaki. Abandaki kosaka na ngai. Nazo réagir sur te. A comprendre te. Amoni kaka eloko moko ekotika na lisu. Lisu ntango nabandi kofote na fote mbala moko mpe nakomi aveugle. Ah, ça va nayoki yo. So, Alors, who are your parents? baparents na yo banani? Is your mother? Mama na yo, Your father? papa na yo, to famille. Bango basalaka nini? Mama. What do you do? Yo po salaka nini? Did you go to school or you? Ok, da classe, oza illettré, Do you have any source of income? ou bien oza na musala pesa kombongo. And I asked, I said, what do you do? Mais nazo what are tuna your yo, parents? When yo you- salaka nini bapa? My parents are. Baparents na ngai eza monsieur madame na madame Ungu. Naza mwana mboka ya Omodi. What's that? Oui, ozo betaki kukuma po nini? Papa na nga kufa. Where did you say you are from again? Lobiko tukozaka muta mboka nini? Naza mboka ya Omodi. Does Umudi. your mother do? Mama no salaka nini? What does your mother do? Natuni mama no salaka nini? My mother is a farmer. Mama nanga aza mutabilanga. Alobi pe vérité akokosa te. Soka de ba classé ye. Oyebi mama zolo ba boye po linga yeba. Genre pe niveau ya vie. Catégorie ya vie nini boza nango. Soka nde motema ebebi. Alingi kokoyoka teke no toza bato ya nzala pe ya kozanga. Ye pa lobi vérité akosa po ani. Mama nanga mutabilanga. Papa nanga kufa. Nakufa miso pe ngai uta bomwana. Ah! Eloko bato asalaka na mokili toyeba kojige te. Linga moto oyo azalaka kaka na eloko oyo ayaka kaka na famille nakomba famille moko boye. Boye mama très fâché. Do bashwa oyo mwana mobali amemi eza bashwa na ye te. Ipa bando raisonner na ndenge na ye. Alors que motema ngo ya bolingo mwana nde mutalingi mama yo te. Yo mtu ofana na mwana ngo. Suspense. Atali mbala moko. Tas bambani na mabele. Tas panzani. Yango moko dans le vide. Donc c'est que ba pouvoir moko zo sala wa. Eza ba pouvoir moko zo sala. Eloko ni ne panzi tas yango moko na mabele. Akamwe. Ye moko azanga explication. Oyo ba phénomène nini na kati ya ndako c'est que ça bilembo. Parfois ozoluka osala eloko oyo soki eza nango programme etangama yo sala bongo te obundisa yango po babitumba mosusu tokotaka esengeli te. Parfois babiloko mosusu toza koempêche esengeli te to empêche. Nani wana Justin na Maureen? Maureen. Oui? You've been quiet for a while. Uvandi kimia na tango molai. Justin, I don't Ke think your mother likes. nandimi na ngateke mama no sepe na ngai. O tika. Nayebi kaka ya kosepe na yo avec le temps. She doesn't like you. Ata lingi otelelo kobanga na hotel. Choice. Aza pe na choix te. I love you and that's all. Ngande na lingi yo. Iloko is important de yango wana. Why does this have to happen to me? Boka siponi makamba boye foko milanga. Why me? Pona nini? Pona nini komelinga boye? Everybody. Na batu nyonso na mokili vraiment. Nazaki na esengwa kwa yako mona mama na bino nini ngwe komelinga? S'il te plaît. Everything that happens in life, Ma chérie, ewebi that happens to all of us, na vie ya batu makambe ko ya kaka. it happens for a reason. Ça mi bongo pour une raison. This, if you don't understand, Non, réaction liboso ebangisa ote. Comprendre que eza nango kaka why bad things happen. eloko esalami na ba calcul na yete. Makambo yele yo eza nango ya kolakse non oza na vie na yo. Ko s'inquiéter nango te. Tout ira bien.
one thing eloko moko certain eza sûr is that I love you. moi je t'aime eza nde ngai eza choix na nga eza bagu na nga eloko ekochange yango eza te oyoki ngai t'en fais pas. Voilà consolation kaka kokitisa mwana mwasi motema hein kobanga te tout va bien. Ah nani wana mama na bango très fâché okoki jamais pe kobala mwana mwasi wana mama kolobala nga te ke non ozo raisonner makambo na ndenge wana yoka nga Justin yoka nayebisa yo nayebi nyonso sikoyo nayebi histoire ya mwana mwasi akufa miso nayebi famille na bango nayebi histoire na bango na comprendre ke yo nde moto wana ngambo soki moto akoti na famille wana akende kobala kuna aza alakeli mabe akosuka mabe oyebi na comprendre famille yango non okosala boye te quand même na mwana mwasi bato oh nakopermettre pete omikotisa lisika oyo ekozindisa yo ekosala mabe mama tika pardon tika s'il te plaît na comprendre eloko zobanga mais nakoyebisa yo ke non eloko mabe koya te c'est vrai. Ah bon? Parce que okanisi bolingo e apporter yo okanisi na yebi famille wana te ngande mutu na poni eloko na lingi ngande mutu na poni mwasi pona Maureen oyebi azopesenge sengo mama aza na eloko moko kati na ye oyo soki na mozomona ye ezokitsenga kande na motema kanga monoko na yo yozoloba mpe mwasi azosalanga malamu na kati na ngai nazomona bien tala eloko oyo mpaka azomona soki avandi mwana ata mati na nzete akomona yango te. Ah mama tikanga mpe nake na shamba na ngai. Et voilà matata ekoti entre Justin na mama na ye likolo choix mwana mobali asali affection bapesi na aveugle mama comprendre nango mabe. Ah bon il en permettre autant jamais na ndenge nini tia oyo langelo kwa boye pe ngape na lobake no mwana nga azwi mwasi. Voilà mama atelemeli choix oyo Justin asali ekosuka wapi tozaka wana tala choix mama pesa ye mama botoli contact eza nini ko mama c'est quoi ça nayebi oki kotala kaka ndoki aveugle wana na permettre autant mama pardon tika ko benga na bakombo mabebo eko oui nayebi ko défendre ye aloki nokiyo muta aloki ngasa te mama na plus information na kepo ko talete ate ko tazaki na nzela na kende kuna yana oko empêcher nga soki sengeli na kende kaka na ko kende omioki s'il te plaît mwana ngai pardon ozomona eloko nga nazomona mwana mwasi aloki yo bimana no na kati ya makambo oyo naza na basens normal mama pesa na contact ya voiture non pesa te jamais ngai nako permettre péter avec le wana aya awa na ndako yo aya sima na yo siko benga na bakombo aza aveugle ndoki aveugle. Ok d'accord ça va. Hey juste zonga nina ngozo sala mama tiko déranger ngako bon na mati likolo nazonga na shamba kasi ekobi ni ko mama okobima pete na boyi lelo obima pete nebi siko zokende. Ok ça va mama yoka webi ke mama zokanga nzela nyonso azopekisa azoboya na présence ya chika yo penza nazokanga mama moto nazonga uzotikanga kanenganga moko komi bakoto oyo ndako bapesi bango bavanda bakoma pe bato esengo bakoma pe bato avi mosusu porte za kofonga makota na yo landiti ya komi. Ah bienvenue Justin, comment ça va? Vous allez bien? Tout le monde va bien? Ok. Oui, non, la télévision, makambo kitoko nazomona wa. And how was your day? Alors, ndeni mukola lelo. Ah, eleki bien. Mosusu ala nina sima. Mama. What are you doing here? Osa nina ngoa mama. I've come
Ah, na yende na tia point final na liboma na yo. Cordelia. Cordelia, bayebani. It's you. Zende yo mama ngai. Zambe. Maman ya yebiye. Excuse-moi. Maman na mori na yebiye. Yo, maman, boyebani bino bale. We're best of friends. Tozaki ba meilleur ami na mboka. Meilleur ami ya nani yo? Me? Ngai, meilleur ami na yo. Ba genre na yo. Maman, tu ko lo baboyi. Are you surprised? Pono sokamo. I know everything. Na lobela ki obike na yebi famille oyo malamu. Famille ya banzala pe ya pasi boy. Famille ezanga tina oyo. Yo, osana ba sens normal te. Okosanga na bato boy vraiment. Maman, obisenga te non. Obozaka ba meilleur ami. There's nothing. Do you understand me? Na ko lobela pete masola ndengwana. Cordelia. Me Cordelia. What are you talking Ko about? kasozo ba mabe na kombo na biso bwepwani. Miss Cordelia. Na lobia boni bweko. Okobenga na kombo na suti o no benga ngakala wana. Keba. What is going on? Mama, ozolo ba nini ngona nani ngona zolo ba boyko. Mama nini ngo. Just calm down. Non, t'en fais pas. Not be fine. Na bien tout n'ira pas bien. Ozolo na ngai tozo bima. Tokei. Let us go just say. Na bien tokei. Do this. Kosala boyete ko. Don't do this. Ozosala nga boya ntoko ndoko yebi ngai te. Bana balingani. Oh, is that your Eh, plan? yanga na plan na yo. To destroy my Donc olingo ndo bebisa famille nanga. Obebisa fie mwana nga. It will not work. Tala, Do you na lobeko understand me? simba It te. will not work. Ngai nazala vivance na mona makamba boy. Enough. Ase mama. If there's anyone living here, Soki muta ko bima awe zande yo. that's embarrassing me. Oso denga njenga mama oyebi yango. Alright, I will go. Very well. OK, très bien. I'll leave. Nabimi nanga nakei. But this is not all. Mais ce n'est pas tout. Esilité. Nakozonga. Nsoka bayebana mamo ya se souvenir. Meilleur ami na ngai. Basambusa bango. Eh maman ezaki nini ko mama? Oh désolé maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Nandi magiteke kodile moninga nanga komande boye. Eh baseka bango likola pasi na bango. Baseka bango likola kozanga. Eloko mama alingaki nde yango yo. Ala kisa bango ke boana niveau na biso te. Who's there? C'est qui là-bas? Who's there? Nani wana? C'est moi, ngai maman. Come in. Entrez. Voilà nandako sikoyo komi ba explication. Hi, Mom. Bonjour maman. Oui, bonjour. Look, Mom, Bon, yoka maman. I know you love me. Nayebi kolingaka nga. And Nayebi. I understand that you want Na me to comprendre love. pe ke olingi nazana esengo, c'est vrai. Mais Maureen is the only Maureen, woman who can mwana mosika moko na poni wako pesa nge sengo vraiment. woman I love. Yende mwasi nalingi mama. She's the woman I want to spend the Nalingi rest na of my passer life reste à with. vie nanga na ye Maureen. Whatever it is going on between Ata you koni and nango zo selema esalama entre yo na mama na ye. Ezala nini na yebi te. get married tomorrow. Mais nga na sepeli na bala Maureen. And I need you to be Alors open naza na because posa I can't o approuver live yango. without your Ondima. Na kondima ko bala te sans que yo ba opambola ngai. What I don't Ah, understand eloko nazo comprendre te. is why Eza ke you're digging your own ndenge nini grave oza komi timola with your tombe. hands. Ozo timola cimetière na yo moko boye. My grave, I'm just Comment in ça? love. Nalingi ye mama na timoli No, cimetière no, na nga just te. say, have you ever seen me? Oyebi, Have you ever seen me est-ce behave que like this omona before? makamba boye salama na vie na nga nanu te mama. I just, Eza choix na nga. I want her in my life. Naza na posa na ye na vie na nga. Pe na kobala ye. Whatever it is, Ata koza nini? rest assured that Zalaka I'll be sûr happy with this decision. ke naozana esengo kaka so nabali mwana mwasi oyo. Ah, Because it's your life. do yenda aloki vi na yo sikoyo. You will live it the way you want. Olingo vivre bolingo yango na vi na yo ndenge I olingi. am responsible. Ok. Oyebi, And you should listen to yo me pe as you yeba nanu naza responsable na yo. loud. So naza na posa nasala bolamu mpo na yo yokela ngai. Come over you. Eloni ekomeli yo. Fell down to you. Mwana mwasi asali yo nini? Look at Chica. And Hein? embodiment Mais na of presente yo chika. Tala mwana mwasi atai. Tala non mama mama. Can we just talk Ozo na about miso this omona later? te. I think you need some Mama rest. tika na yo pema na yo. Na woni tika pema na yo. Ah mama bandi kobimisa kombo ya Dani chika.
kombo yango mpe mwana mobali alingi koyoka yango te. Toza wapi tomoni kaka eza koyinda soka bakuluna bakomi na kati ya masolo yango na ndako oyo bakoti badeko likambo nini. Ah, Maureen azobenga na telefone. Justin, Maureen, How are you? bonio I think someone na tried kanisi to rob us. mutu moko alingaka yiba biso na butu awa. Hein, nini? Is everyone okay? Oh, bayibi bino. Yes, Tout va bien? everybody's fine. Tout va bien. We just came back Eh, from video. to only to tika find na out veiller. that the whole Tozongi na house ndako. was ransacked. Totala wendako bapanzi. Surprisingly, they Babuki didn't porte. touch the huge amount of money Alors, you left for mbongo us. kutebele otikelaki biso bayibi te. Zana kimia nazoya nazoya. Nzoka makambo eza mabe. Tomonaki bakulu na nzoka bakotaki na ndako ya bato oyo ya pasi. Bake komenase bango. Bakomi na mawa. Insécurité balobaka ezaka na ville bamoni yango. Masolo bayokaka na mboka eza ya solo. Justin, La police aye. this is a Monsieur case Justin. of an assassination. Eza clair ke bayaki nde koboma bato. You can see the Me bato yango ntango bayaki bamoni mutu te. which simply Mbongo bayibi te. Eza clair ke bayaki nde koluka bato. All right. Ah, All right. c'est bien. Nayoki yo mais What exactly are we going to do? siko biso tosani vraiment na Is tango it oyo. safe for them to stay Est-ce que here? ezaka sécurité pour na bango babandawa? see as a friend. Bon, I suggest lokola un ami, locate them somewhere namoni safe. loko eza boye longola bango awa. Pesa bango place mosusu. Okay. OK. Thank you very much, Superintendent. Merci mingi mon commandant I mais can always count on you. nabini na osala ça va merci. Don't worry. Bon d'accord kobanga te. My boys will soon be here. Ba element na nga bakoya. They secure the Na pesi bango instruction ba protéger na no milieu oyo. make a return. Peut-être bakulu na wana bakozonga lisusu. Comme ça bakozala awa na poster awa. Take precaution, okay? All right. OK nayoki yo. Thanks once again, Superintendent. Alors merci mingi Especially mon for the commandant. fact that you are handling Merci this lokola very yo mozo de gérer dossier oyo en tout cas salinga bien. Why are we friends? Mais toza baninga pourquoi pas na osala eloko malamu mpona yo. Okay? OK, tout ira bien. Madam, La police aye kotala bapesi conclusion. Bokendaka veiller bosalaki malamu, bobiki na liwa. Bakulu na bayaki nde mpona mbongo te. Balingaki baboma. Qu'est-ce qui se passe? I'll have to load you all at the hotel. Maman, omoneleza boye nazopesa bino place mosusu na hotel. I promise you. Nalingi bolongwa mbangu. Mais na okoma te na suka makambo na ba nani azomenase bino. Trying to play it very deadly. Donc nayebi ke mutaza na posa bino bozala wa te. Nzoka eza bolingo penza. You know what, bro? Nzoka mwana mobali alingi mwana I mwasi really oyo. understand my mother. Akomi obligé à protéger famille na ye. She's trying to force me Mon ami, to get mama na ngai girl. azo forcer nga mwana mwasi moko chika. No feelings. Ayelinga mwana mwasi ona nazate na posa na ete. some mothers. Ah, ba mama lelo penza. But bro, Mais mon ami, I used to mind in love with est-ce this que girl. ozo pesa bolingo penza ya solo na mwana mwasi oyo? Oyo aza na condition wana penza akoya ko pesa wa charge na vie. If I wasn't that, Oh, so na linga mwana mwasi ote ya solo. do you think Est-ce que lengana beng so awa pona betelo liso na ye? Mm. It's a very serious situation. Bon, en tout cas likambo eza sérieux penza. Anyway, En tout cas. enough of me. Bon, d'accord. Tell me about Kobete peso na nga pete sute koki. Lara. Ndeni ni mwana mwasi ona ni Lara. Tika kutu na bosana na sida bwa kisa. Guys, we're beyond Akenda na ye ngada minitso na gozo yesu te. European. Alanda jeune moko bo abeta abale na Europe. That should suck. Ah, akoma na kuna. Akoma ba kote wana. Omoni I don't let it bother me. na lingi te likambango déranger nga susu. I'll break Parce all que for my good. na comprendre ezaka déception moko yelinga yi. Girl who will Na osambalo mwana mwasi moko kolinganga for me. alinganga ndenge nazali. Yeah. I like your line of. Oh, na comprendre. Oza ba décision penza. All right. Then. OK, d'accord. So you finding a girl? Bon, ça va, na souhaiter bonne chance. Luka oya sika kozwa yo, Just for me. oya kolinga yo. Masolo na bango entre amis. Babeti pe lisolo ya nani ya Maureen, ya mama na Justin. Voilà moninga avandi awa na ndeko na ya mwasi. Et na tango moko moto azobeta na porte mopaya za wana. Oh, nzoka chika ayeba koto oyo. Oui, It's rolling. est-ce que Rolling azali azate? But can I come in? Na kokota kasi nazela ye.
nalobi aza na ndako te nayebi pe te lere akozonga. Ok, d'accord. Ah, moto bazoluka ye wana komi. Oh, chika nayebi te kokoya awa. Ah, nabengaki te yango na ye kaka. Exactement, yo falo benga nano avant ye la bato awo. Michel. Ah, kolanda te yaka. Bisaka Bachar na ye. Mboa moko boya soka te mais aganga pamba. Bokolanda te Attitude towards all my girlfriends. And eventually. Azalaka ndenge wana soka moni mwana mwasi lukinga azalaka matata. To bomesana bino, tout va bien. Many girlfriends? Donc osana basi belé ba yaka wa. I didn't say that. Non, nalobi nanga bongo te. So how you doing? Bonio, ça va? Voilà mon payaye sans appeler. Abengi pété. Akomo mona penza koya awe komi penza droit na ye. C'est comme si Chika akomi koluka bareku. Alingi sikoyo abete lisolo na moninga ya Justin. Poye paso luka bolingo na ndenge na ye. Mais bolingo ngwezo simba te. Tolanda bandeko se répartit na 4e épisode. Affection ba pesi na aveugle.